Entre binoze bobeta histoire moi ya pasi bozaka toujours na ba regret moko. Je sais pas mais soki souvenir wana kozala tu peux s'en passer de ça pour nous relater réellement qu'est-ce qui s'est passé. Ado, eza parmi un mauvais souvenir dans la zone à vie. Parmi un mauvais souvenir. Parmi un mauvais souvenir. Donc, on a l'inga route. On a l'inga raisonné sur temps et l'époque où on a été. Parce qu'il y a un moment où papa n'a vendu on a là chaque jour. Ceux qui t'ont étani. Surtout on a bouton dans moi bien. Tant étani. Moi lumière car. Moi la lumière est côté. Il va porter qui ndé taraki. Na ba costra tout ça. Tant que la lumière on est côté à 5 heures. Pour nge katani. Puis lumière on a ka tango lisuno o etala ngo mai ko motanga. Da fozo mana o moni esui. Serviette mena mona no tchena lisu. Oh là. Les gens n'aiment pas les gens. A galère au saranate papa. Mini ko zalaka na nzambi kaka ko zalaka na Yesu. Yango be msole lobo mona nga envie boy. Papa nga kina Saint-Joseph na sala. On a traitement à 4 mois. Et là on a écouté bandaka na lamuki kana tonga ndé la vite fait la muki na tonga ponga chaque tonga fona ki messe. À l'époque na dena maté tonga na comme na bandal na sinkin. Ba petit na nga ma à l'aise à bandal na petit mino wa salam to ba petit na nga jino tout ça ba Olivier. Balombadou tout ça. Na lamuka kana tonga papa oh na lamuka bana tel na oké logo mo on dirait il est nga ali so tonga na cheka boy. Pas c'est bandara. Na kena hôpital mo wana ba diwa tadinga ba tefa bio ba singa babi to monika blessure moi mo kena liso. Ba singa ordonnance na kena zina sumba kiss ba ni papa toute la journée avant na ndako na la lubi na tongo tonga na lamuka. Ado so talinga wo kimat. Okimanga liso bima bana moi liso bena liso mutu liso bima non simba bona o kelo ngwe vimi na zwa miro ton na zwa miro bo ngamo na ganga miro ekoya pa miro e panzana se na pale na bingi ba mo mère bena so mama longo matete po azui nini a comité mère amoni bo mère abandolela to ki Saint-Joseph papa to ki na Saint-Joseph na zwa traitement il y a 4 mois. Situation c'est grave kaka. Situation c'est grave kaka. Je mo rande nzamba sala maramna. Nazaki visite à Souka. Docteur mon autre tenga pour changer ata ba 4 docteurs docteur Souka tonga ye. A longolinga band na bureau na consulter tali assistant tali. Amona docteur abeti pa. AFC infirmier nazaki na bengela mama na ye. Mère akoti. Nga miso wa mère na so ba Congo ba koka makambo te. Asa mère wana docteur. Et puis la plupart il y a ba docteur mingi ba traiter na ba Saint-Joseph na ba misela be. Asa mère na biso abi bon maman ngane na boye makambo mo na dossier mo na yango na tali bana en dossier il y a rien qui change. Ba kiss na sumba ba kiss cher na otinda no ordonnance ba kiss cher pour na lisu mais et simbate. Ngelo na tangira na poto za mama misu mais na minute maman na yebso lo na yebso te boluka nzela mususu botika na mama ya hôpital boki traitant na nzela mususu alobaki sagement alobi na mayele asimno ke na roka mama na bi yebso de yake lisu oyo za suma ya hôpital te ado yuwe mère wana ole la kata biro ya docteur mère bandi kolela bandi so nga pesko na ota so carrière e bandi ado yowe carrière e bandi na fait pena na ni bandi la carrière nga boye vraiment le beau côté le coloté mais lisu papa na bando lela toto bimika na bureau ya docteur wana bu mamono ka téléphone est sonné masana na de kubu yoyo kubuku Table na yambi. Allô? Masala moto. Ami d'enfance peka to kola neto vane Arnold. Kubu. Allô minute zap. Mama benga, ba ndo benga ntengo.
ti ngoza na bina na hôpital abina za na oncle auti ba ko ngwa zawa na betele lisolo na yo a luka yo za na besoin na yo oncle bango asambelaka na kimbangiste yoka histoire bien azo luka za na besoin na yo ngabia bon nazoya na kati nini mère avi mère akangisi taxi bu tokoti na taxi matete toke diwazi vela nga fiso manisa grand garçon yora makambo eleka na famille na bino tokoma bato bazali libanda bato bazali na po yo azali so aye bato baoya mo bacontrôle kandi yala ntango bayebisa kaka na ye libanda ayebisa bato nyonso bokotisa na oye abana kota na kati oncle na biso oncle amasa na biso oncle na biso kandi tokona ya kisasa papa baninga aza papa ya bino atala na biso oncle na biso nga Igor savant na biwi atalanga namona tie mutu na se atomboli moto atingisi kabo abi tosambela tokangi miso tosambeli bapriya kuta milai te priya mo ezali nango kasi 20 secondes amen amen asimbi nga na motu abandi oloba adoyo abandi koloba ta bandi oloba sikoyo awabetelanga sikoyo makambo oyo oyo ye azala te mais oyo nga namona makambo oyo oyo epasa awabetelanga ngo sikoyo ndiye ye azala ezalaki boye jour boye tala kuti ezali boye jour yango bozali place boye epuis eloko babeta yango liboso ya ndako na yo ezalaki boye eloko ebikisi oti lelo mpo oza innocent tu comprends bien babwaki babetanga mbasu na lisu liboso apali nanga ramenez-lui encore de l'eau je pense qu'il va avoir bakisa pardon bakisa c'est important babetanga mbasu liboso ya pale lisolo kutu na personne masalanga trésor pour tout tour et mada tour ya gaga masalanga trésor pour tout retour en fort papa babetanga mbasu liboso ya pale abisko baninga na jour apesi na jour ozaba na un jour kaka bato nazalaka na bango na ozala na bango à l'époque tozalaka na yo te ozalaka na banani jour bato na banda ozalaka na bango te ozalaka na banani jour yango ayebisinga boye bozalaka na grand hôtel eza jour tosala briefing ya fali to fere atangelanga titre ya pièce fali to fere ntango bolongwi wana boye na ndako na yo bovanda bolia bomela mpo nga na ndako na nga baexil peshanga baa na kine basila baza bango tu na kine babiki moto bandeko ya bato na ndako ya bacomédien na bandal to na kisasa moto anayemba bato lokwa nga azalaki te donc nga naza genre mo eza naza maboko mwa pete nde tobotamelango kua ngola eza teke masa moko azolela yo oza nango mosali mwa kuludimba te babete yango liboso apale ntango bolongwa boye bato bozalaka na bango wana epuis bato yango babeta yango bozalaka na bango ti ntango yo olelaka lisu bazalaka wana bayaka kotala évolution ya makambo basala nde ekendaka mais lelo ndongo oza awa ntango ozonga pale na yo a partir ya lelo bato wana okomona bango lisu na ndako na yo te baya te epuis apesanga ma ya kamba ayebisanga bi bato ozalaki na bango nazalaki oza na besoin na bango kasi ozali na bato ti oza na besoin na bango olakaki bato yo moto olakaki bato na ye azali na masala nga Christian Shoga azali na moto na nga exil peshanga black line sila bisalu manager Kilua à l'époque pour ton autant pour biso tout masala nga vie de loin Charlie Nongi
Masananga Suluzolo, Masananga di Shababa. Tu sais, à l'époque. Laisse-moi moi 2 personnes, moi. Te bateau, bano, y a parlé pour te pembeni. Mais so, juste un briefing de tout ça, il va te belé. Tu as un briefing, tu vas te belé. Oh, d'ailleurs, les bossal pango, baloba, les bossal. Il y a moi dans la tangue. Tout ça là, on a. Parce que bah, ni à taille en haut, il faut ça parler. Après ça, moi, quand babi, moi, nous sommes au Sara, en hôpital, au lycée, qui se tient et côté à terre. Donc, moi, ceux qui arrivent, moi, au sol, l'excès, moi, c'est mort. Alors, on a dit, après ça, moi, à Kamba. Ah, il y a mon papa Simon, qui m'a dit, où mais là. Parce que, au Tchango, Tongo, midi, pourquoi? Au Sambeli, au Tangi, au Sangelo. Papa, na zonga, na parlé, na Tchango, na Tchango, na bouton, na lala. Na tongo dana la muki bona senti na liso oh moi ni liso boye liso ya vimba mais chalet pas sûr ça la chaque tongo ezati oh na zimyo na tali liso da ya vimba na midi na tcheli susu na poko na tche papa liso ça 2 jours à pamba kana maya kamba na liso zonga na kati première émission tikanga na opolele siko na batwana siko après nani nga zonga isu pa bando ya otalaka ah olobi oyo qui passe na za na opele ado yo